na bana kati na iluka mbongo oiko luka mbongo siko tozomono na zemi mbongo ngo oyaki kaka boy utaki na ndako na bino na zemi ou bien zemi yango ndeka oyaki luka mbongo ande pe ka ozwi zemi ya na utena kuna tinaki na zwi aka zemi onde tomona ozwi yango ka awa mutu moko awa nde oyaki luka mbongo mutu moko ande apesi zemi et combien de mois combien 6 mois zemi nde ozomema boyeza dia na 6 mois wana ka âge on est pour landisinga on est pour zobokola mama binora na kindumba na âge 15 ans likolo singela nda tonga yango benga pila ko molanda songa pila ko tona suka baleki na pe balandi nasa pona luka mama biso baleki na pe ba otanga nga pe na kati classe pe âge 4e nasa pe couper couture. Là-bas dans le monde entier, les gens qui ont internet, Christina Radjabou, Bino Narata Tindiga, de number one à chaîne. Donc suivez-moi chaque jour sur Tindiga, l'émission avec Kitoko entre nous. Émission entre nous, il y a Christina Radjabou, Azakoto, côté Boyebele, Nazay Sukunate, Nanarata Tindiga, pour Awande Maramba, solo, ratarate, Tindiga de number one à chaîne. De Bolandanga, chaque jour, Tindiga, na émission na bino kitoko émission entre nous ya Christina Radjabou na Bolandanga na Tindiga la chaîne moko etikala pour nous informer bino Tindiga eza chaîne moko etikala pour nous pesa bino ba information solo sur coopérative sur kendava na source ko zola bino ba information kafuka pe solo sur le barabo solo biso to finga raté a information Tindiga eza chaîne moko o eza likolo pe eza ko dominer pe chaîne moko eza ko fiaku la ba chaîne nyonso finga akoboya ngonani donc to ana hata Tindiga Christina Radjabou côté boyebele ngana eza sukunate donc bino to bat bolinganga bo balola misu na bino na kata Tindiga bolandanga naza wana pour nous servir bino naza na pour nous pesa bino ba information naza na pour nous sala bino toujours mosala bolandanga na kata Tindiga TV ande world ande makambo ratarate to finga rate mosala nde mosala to sala mosala pour na bino pour na ko sepelisa bino partout bozwami donc bolandanga na kata Tindiga number one ya ba chaîne. Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, partout vos amis. Oizabino Christina Radjabou, Narata Tindiga, bino boye bien Tindiga, des chaînes Makoka Ketika là pour nous informer, bino pour nous laxer, bino réalité à Kinshasa. À toi nakata Kinshasa, to laxer, bino ndengeni mamboezo lekana. Narata Paka Juma précisément, nakata Paka Juma, quartier Kenda Sango kenyo suizalara maramunyo so boluka rezalara bat bafanda kawa bat ndenge na ndenge bazalara awa le vento koti na kati Paka Juma poto tala to mona ndenge ba vivaka awa elongo na bino pamba te to memeli bino ba image ya Paka Juma botala vraiment bo découvrir non solo na bande kona biso ya basi o ba benga ba ujana o boyena ba ujana tozana ba to yambi bango na kati émission na biso ya entre nous na kati Tindiga nazo pesa déjà mbote ba invité na voilà. Bonjour. Bonne santé. Santé nangeza bien. Loba pe makasi au fond la voix pour bana poto ba yo kande ngozoloba. Santé bonne. Santé bien. Kombo na yo nani? Kombo na Rit. Rit to monyo awa na kati ya base to moni bande ko na biso mi bali baza to moni pe yo na kati. Ozo sa nini awa? Na luka. Ko luka nini awa? Gambongo. Pasi za Kongo mama biso na pasi. Na yo luka pona baleki na papa biso za ate. Yo na yo luka baleki na. Mais na komona boyo mo poza mwana. Oza mwana. Yebisa na oza na âge ni. Na 15 ans. Ok, voilà, bana poto bino mo boyo kelo bia za na 15 ans. Aza na kati ya base awa ayeko luka mbongo. Pona mama na yaza na pasi bande kone baza na pasi na âge à 15 ans ayeko luka mbongo na kati ya Paka Juma ndeto nto yeba ozo luka mbongo ngona ndenge ni ozo teka eloko nini na kati ya Paka Juma pozo luka mbongo yebisa biso na yo teka ndi basi na so bateka basa ndimo bateka ni bateka kanjoto yo mo follow ba po bana poto ba yo njoto pona luka pona na milesa pena lesa pe baleki na ngala mama biso na kati ya Paka Juma oteka kanjoto ya na teka kanjoto ya na kimanda na ye
kuna pe pasi pour la famille ko finga mama biso chaque fois na pe na koli na ko ka pe bongo to na yakia to na kimanda ko donc c'est de comprendre kimanda pour na pasi okiminda kuna pasi na ndako eleki ya ngwana oye awa na ndako na awa pasi na pasi pikaka nde bisengo eza bisengo ezali bisengo za toute la journée ça non sonde olingi expliquer na bana poto bisengo ngo ndenge ezala bisengo za ovana bela mbana peso mbongo boke boye tala kakuna ndako kuna sala elote awa bien komela pe ba noir o mela blo nyonso bangi tout o mela nde ozana omela no nyonso mela nga nyonso na kanga sonte nde oza mobali no azalaka awa na bayanke otomoni ba miibi o baza mobali no paza mbali nga zani na vandi ba utobeta mobali no o azai moibi o babeta ki ona mbebwe vimde mobali no mbali nga ewa nde ozana seke oza ujana po bandumbo ya mike ba 15 ba 16 ba benga ba ujana seke po za ujana na ujana ndima na ujana ti bo ujana ba kala ngosoni o ndima na ujana. Ça va, merci cher internaute. Mais mon boyoki, tout sur la peine de comme sous ce mois-ci azawa, bozo mona dia ba image. Bonjour Yaya. Bonjour. Maman casta la pe caméra kuna bana poto ba mona yo. Bonne santé. Bien. Yo pesco ana para du mozo sani ni Yaya yebisa biso na zo sani ofandaka obio yo po yeka roluka mbongo ndenge kwa mois-ci alobi. Wana kana ajo. On est pour landisinga, on est pour zobokola mama binora na kindumba na âge à 15 ans. Elle kolo singela nda tonga yango benga pila ko molanda songa pila ko tona suka baleki na pe balanti nasa pona luka mama biso baleki na pe ba otanga nga pe na kati classe pe aja 4e nasa pe couper couture. Et combien de mois? Combien 6 mois. Les minde ozo mema boza dia na 6 mois. Ozo ba mobali ya pesi ozemi oyo ou bien obimaki na ba mibali. Voilà, siko yebisa biso zemi ngo ozu ngo kaka awa na kati ya paka juma. Na donc ana kati ya paka juma. Fongo la voix ma chérie, bana poto ba otarlo ça ba on plaisir ba yoka bien ndenge ozo solo. Na donc ana kati ya paka juma. Lobi na ngaki oyaki ko luka mbongo obimaki seki na mibali ebele ou bien ozo reconnaître muta pesi ozemi. Mais mbali ebele. Obimaki na mibali ebele donc ozo ba papa mwana na ote. Na eba ite sikozo vivre ndenge ni na zemi ya munene boye basungaka yo ana paka juma mwa babilamba bana mwa kokende nini kilo hôpital balandela yo basunga ngati na kina be kilo te donc okendaka kilo te basunga ko pete siko vivre ndenge ni olira ndenge na lia ka boda no kimbo tanu kimbo na poko na lia ndengo za ngo yebisanga ndengo za zemi ya munene boya 6 mois osala ka kindumbo bima peka na mibali kando za zemi po ba peso mbongo lia Même mibali kapi. Même mibali. Na zemi bozo bimana bango pona passe pona mbongo. Donc toi ba no âge nos âge ne. Na 15 ans. Kuna 15 ans nos ans moi mko ki ozonga na ndako baboti na ote. Ozonge pa na bino. Pour maman na bino bien bandeko no ya basi yo baza ya mikolo ba encadrer yo tu robota. Mama biso kati na papa biso. Bakendapi? Kinkole. Mine kinko les apeka na Kinshasa oki ofuta transport oki pa na bango ki ofanda kuna mama ko yeba ndeni ya encadrer na zemi po ozofanda musika mama et puis ozamona muke oki ozonga ndako te mama bien na ngata nki kuna siko ndengo ozokende hôpital to yebi ke eza pasi oki obota na ba complication oyebi cher internaute donc pasi pe mawa donc oza ujana donc non ujana te Abiazani ujana te mais na âge à 15 ans ça de kindumba et puis ba pesi zemi mobali wa pesi zemi ayebi epete donc azo vivre ka bongo azo sapeka ka kindumba siko pone longola kango te tango yeba ke oza na zemi comme soki ya ba une semaine ya ba un mois oyeba kite ko zemi ba minute yanga ba kise bona ko longwa nani wana melisa ke ba kisi ba yana bisa basi yana bino basika na paka juma bien kuna kinkole kote mama za ndi ba melisa ko kisi kuna kinkole ba melisa ba kisi zemi boy kolo cher internaute ça passe pe mawana âge à 15 ans azu zemi na kati paka juma abima na mibale bele kuta zo ba papa mwana na ete tozo yebati donc kongo ezaka pasi ba ujana donc mawa trop ba na mite mama ya ko aider
bozala wana pour aider toujours et ça la bien est-ce que bana poto bazotala yo oza tindika ratarate bazotala ebele monde entier bazotala oloba na bangoni na bango lote mais yo sana zemi on a besoin d'aider te mais il faut loba c'est que so lobi te to ebandeni ki on a besoin d'aider obi oli raté au salara ki ndumba ne ozana zemi sikoyo ozana besoin d'aider to ana posa bana poto ba ka souci na ote na posa ba ka souci na bati ndaka base na bilamba bana loba bien fo na base na bilamba bana na bilamba na biloko olia na poto boyo ki alobi ba bassin yazani maman ma 60 zemi kaming ta robota za zemi à 6 mois donc na âge à 15 ans ça déjà na zemi né à 6 mois robota donc to ebiti mama yebisa biso siko ba ujana mama ndiko sala kinduma ba pesa ko mbongo na kati ya paka juma na âge na oya ya okuzonga ndakute ndaku na ko sa ba pesa ngambo mbongo na tinda mama biso siko mbongo sala kindumbo tindela mama bino c'est que yo na âge na 15 ozoboko la mama bino et casse moi c'est pas il pas rien avec na âge à 15 ans c'est que maman bino pa ndosa kindumba bandaki on a âge à 15 ans araignée posui voilà cher internaute tozaka na kati ya paka juma to continuer ka ko solo la na kati ya paka juma voilà siko yebisanga siko mama bino pa bandaki kindumba na âge bandaka na âge on est pour landisinga on est pour zoboko la mama bino ka na kindumba na âge à 15 ans ya likolo singela nda tonga yango benga pina komo landa songa pina kotona osuka baleki na pe balanti na sa pona luka mama biso baleki na pe ba otanga ngape na kati classe pa aja 4e na sa pe couper couture mbongo ya te to sala nini pozonga ndako na maboko ba parents moyo zonga ndako na bino ezate fo zonga ndako zana mwana mukifo tanga fo mama bino landela éducation na yo na tanga ngambe mbongo nde na maboko pona futa minerval mama biso pa na mbongo te possibilité pesa na ngote mais ba centre pesa la na kino bazo ba jeune fille bazo encadrer bango na misala ineti ya maboko kotonga ko laksande basala ba yaourt ba blomo bongo yebi place ba centre ani zala te na ebite so ba peso adresse okiko kende oki ofandi otiki pe kindumba otiki pe koza ujana na okende na otika nyonso so pesinga na yebi geza musala mabe na yebi kindumba ba tebele bakufa na ona yebi pe mabe siko na sa bon mbongo yate tika to luka voilà merci moi message na yo ya suka poto ko mna biso ko kabwana bino okyo bana bana poto nini ba okyo sala pona bino po zonga ndako poto zonga ndako fo asala biso mbati na mai biso mbongo biloko teka nga pe forte na be mo ONG pesa la yaka idara batu lancer message na ba ONG ona ye soki ye debino ozonga ndako tiki pe kindumbo zongi pe mwana na kati ndako na tika kindumba so ONG ne ba tika na ndipo sa pe bisa na ngai ya maboko na yebi kotonga maso pa yebi msa nyonso siko so eye to salit so ete to vandi to zela mbongo ya. Voilà, merci cher internaute. Maman a des choses que yebisa biso. Ba ONG pezala ana kino et daraba ba jeune fille ba obazo bazemi ko edeo na nini okende ba kilo na yo kolia na yo mo ba bilamba ba lete ezalaka. Ngai bina kuna te. Et puis place ezalaka so ba peso adresse okende kuna otika pe ko sa kindumba otiki pe mamnyo so fandi ti obota bébé na o. Na okende otika pe ko sa kindumba china obota na okende. Mais au beau tu aux ongles sous awate ou bien aux ongles sous. Non, sous awate. Voilà, merci cher internaute. Binement boyo qui peut vous comprendre. Lancer ce message donc na bana poto. Que ceux qui ba sungio o tika musala oyo. O fan de sika moko atana centre mo bo sala ta couper couture boko la pe mwana na yo. Bo place za bien te pona yo. Hein? Place où bien te na zemi na ndingo zali na bisiko zozala donc na musalo zosa na zemi donc eza bien te pona yo yebisa bana poto so basungio olongwa a o kende ata na centre ata na ba centre ba sale belebele o ban cadre ba jeune fille olongwa ozonga lisute mbala sima soto ye ato mona ote o yebisa bango bongo na posa sunga kabati na mabiso mbongo na pa biso na ba kokona biso pola fo basunga nde yo papa bino te mama bino te yo ndi mtu ana fasi yo ndi uzana besoin basunga yo pozana zemi bientôt zo koma mama mwana asinga mwana pona obokola mwana esinga mambo ebele yo ndi fo basunga yo na posa sunga ngai
ozonga lisusu ate so basungi oke na centre ofandi ozonga lisusu ate na zonga te nakende na centre. Merci cher internaute bino mo boyoki donc mamu ndenge ezolekana na katikati na esika oyo baza bajana nde babenga bango bandumba ya mike ya 15 ans 14 ans de bango mpe basala mosala yango yesko atombe victime donc toloba na kindumba ndenge asalaka bima na mibali ebele azwi zemi azoyeba papa ya mwana te tellement bima na mibali ebele azoyeba te nani nde papa ya mwana epuis nani mpe arondima nani pe rondima po bango nyonso baza bango peka bongo bato bongo bashege bamiyibi nani rondima zemi eza mukumba eza charge nani olinga azwa charge wana donc bana poto boza ebele place boza bosunga ye vraiment bosunga ye vraiment za mwana mukibino mombo mona junior benda bilili bosunga na âge 15 aza na zemi ya 6 mois azo continuer pe kaka kosala kindumba po so asalita kolia te so asalita kolia te il faut abimana mibali bapesa mbongo pa somba soki lipa soki kwanga alia tana ozemi ndenge ezalaka moi c'est zemi azana ba pose ebele moi c'est zemi il faut alia bien po azala en bonne santé puis pona mwana mais azana makoki wana te yebi ne kutu yango kutu te yebi ne kutu te ndenge ezala mambango donc vous ebele au mona image bosunga vous ebele ba prêtre partout hein ba ya wili musheni wana o ba benga ba prêtre ba dada mbumba na bundes hein bosunga roli mulumba bosunga tala bandeko na bino basi baleki na bino bosunga bat baze ebele ba maître Sami Mpongo ba vieux Kissinger tala marambo donc eza ya koinda marambo eza mabe ba boss rifin qui sombe baza wana papa social hein boss nanga papi Kelly boza wana bosunga vraiment bosunga esala bien tala vraiment la situation boze mi passe ngamo na choqué naza choqué vraiment komona bilo aboisa nga vraiment passé ngana ba to mo kabona to mina bisuna suka na pesa merci na Junior Mboui na sima caméra Junior Mboui cameraman mo ya bien et puis musala na ye bien azo sala on pe na ndinga bien de bo pesa merci na yeso bona ba image ya bien bozo comme bino na banda kuna bino bisika to bolanda biso eza grâce na ye merci na batuto batala biso merci na ba internet nyonso en tout cas ne bo benga vraiment bo biso biso musala ezo kende bien sala biso bien boza toujours na ko komela biso et sala biso vraiment bien ngala mino to kabwani to kutani mbala sima bye bye.